Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous allez me voir. Sur la 4 télévision, c'est votre humble servante. C'est pour Akins, au remerciant toujours Koyama. Nabeta Nonki, Nabino, Bissikan, 60 mètres, mais c'est là qu'on peut Lino plutôt. Merci pour la fidélité, on a toujours un an pour nous. C'est là qu'il toujours à Saint-Maurice. Bon, quand on a pour la fidélité, on a toujours un pour la Lino. En passant, en faisant que ça t'est coupé, ça va bon, tout pas remerciement. Il y a un bateau qui va soutenir Kingaï, Nassama, et Kingaï. Merci pour nous avoir toujours pour la vie, pour la ngara pour nous avoir toujours pour la vie. Le autre zali na moi na mboka, mais c'est performance sur nous. Au moment où il y a témoin de Colébé, la carte de la télévision, tout comme quand on sur la neige, c'est quelque chose de plus d'actualité politique et mboka tout aux zali na je crois bien moi se présenter pour la bande déco et la bande déco pour que ba qui na banda pour la mboka témoin na mboka. Mbote mama Sephora. Sango malamu tozo bunda kaka nzambe azosunga biso ndenge tolali tolamuki tozo pesa ye lokumu. Pour la bandeko ba moni mbali so donc ka bazo moi présentation na part na yo ba du kabaye ba ki monsieur Bekmas. Coordonnateur général, il y a dynamique pour l'éveil de la conscience patriotique. Incontournable Archim Kwembe, Jean Berkmans Congo. Merci monsieur Berkmans. Avant que tu te côté directement dans l'actualité, donc ce donc c'est un peu de la bosse dans la partie de la question mais mon vieux Lucas c'était Jésus na carte de la bosse mon vieux Dimbu na carte de Londres na bosse mon vieux Rabakase na carte ya France directement moi boka tout côté directement dans l'actualité to moni basili ko placé sous mandat d'arrêt provisoire il y a été ni le Azaki ministre de la santé il y a régime topé ya temps oyo tikoleka. Donc, quand on a une intervention par rapport à un détournement, on est comme à l'école chaque jour, on peut être merci beaucoup, maman, pour la moutuna. Docteur Eteni Longondo Azali, un membre du parti présidentiel, ancien ministre de la Santé, Asali Moussala Naye. Il y a Kokamba, ministère de la Santé. Kasina Elekoyo et Pesakimwa Kokoso, Nabokono ya coronavirus. Azalaki Mutuya Yambo, ya kopesa alerte que Bokono ya corona et kote libiso na mboka. Kasi ba imboka bazaki kotia tembe ebele basekaki babona ki akolo kola théâtre. Ba lobi kutu non po ba yoki soki Nations Unies a lobi akopesa mwa mosolo mwa lisungi ale mbala moko yoka RDC lobi na zuka Cameroun lobi na zuka vraiment ba tu baseka ki bazwaki sangwana au sérieux te lelo ko loba likambu ya docteur Eteni Longondo ko loba mbala moko makambu ya détournement ezopesa nga motema pasi parce que basambisi ete bakitisie na likambo te que misolo abongisaki to ayibaki to soki ndenge nini bazali kosala nanu enquête bazali koyoka bato nyonso oyo batangami na likambo litali misolo litali gestion ya bafond oyo l'état na biso abimisaki oyebi l'état apesaki lisalisi lisungi na ye na bayimboka banso bayeba kozwa bokono ya Covid a accompagner bango a faciliter traitement na bango soki nzamba akani kozwa milimo ya bayike l'état a kobimisa misolo po akunda bango charge nyonso l'état azwaki kasi l'état azalaki kosala misala nyonso wana à travers ministère ya santé oyo ekambemaki na ndeko docteur Eteni. Bon, azalaki ye mokote task force ezalaki équipe ya riposte ezalaki ba INRB ba hôpitaux partenaires azali quand même élément clé oyo esengeli apesa biyano na mitune ebele pona kosunga bazuzi kosunga pe bandeko ya IGF na mituna bazalaki nango yenda koyi kosunga na biyano na yango comme batu ebele bayoki bazali kotanga ye nde babengi ye pona bayoka ye bamoni ke rôle ya joaki ezalaki munene makasi bon mutu boye soki totiki ye toyebi te nini ekoki kokomela ye
tomonaki awa na procès ya 100 jours zuzi asambisi na ye bien azongi epa na ye alamuki te. Bon makambo ekoki koya ya ndenge na ndenge nde bazuzi bamoni il fallait kotia nanu ndeko Eteni pembeni esika moko ya sûr oyo ke mabe moko te ekoki kokomela ye kino bakosilisa kolandela likambo. Alors soki balandeli likambo bamoni ete ye nde asali mbeba monene bakokitisa ye na likambo parce que motu moko te azali likolo ya mibeko. Soki bamoni ete modele biyano akopesa akosamba oyo akosamba soki bayoki mpe baninga ayebi na ye eloko te akozonga ndako na ye. Donc sika wa boye bayimboka esengeli tozala mitema pio parce que bosembo ya solo ebandi justice penda libre ebandi kosala mosala nango bien que rien n'est parfait, il y a toujours de choses qu'il faut encore améliorer. Voilà. Mais moi, en beaucoup de moi, surtout le blépé ma capitale justice en beaucoup de justice n'est pas de elle est pas là qui n'est pas de on a qui aussi là que l'état de droit qui n'a moi vitesse moi ma quasi par après tout moni et si le mois qu'on ralentir tout le moins intervention par rapport à ma capitale justice en beaucoup de bon na ma capitale justice bah, effort est déployé dans tous les sens. Pour nous comprendre bien, ni nezo les kananambo kalelo, na lingi mingi tout ça la comparaison parce que c'est trop facile aujourd'hui. Mouto teremi à lobby à président Facha zo sale le côté peuple tozo liate le peuple d'abord ango nde ya boye depuis à Fandi Nangwende en tout cas tout le monde est le côté. C'est normal parce que président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, azali 5e président Yamboka Oyo. Avant il y a comme président de la République, Yamboka 4 précédents qui est Joseph Kasavubu, Joseph Désiré Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila. Ndeya yekoya na bato yo mine na utuko tanga oyo ba précédent qui est mutu moko te kati na bango atikala kosala mosala bo ye azali kosala. Le président Joseph Kasavubu alekisaki les 3 premières années na ye na koswana kana baninga mosusu ya politique. Patrice Emery Lumumba, Saliboyete, Totia Mobutu, et pas Iboye, c'est fini, gouvernement Adoula, de Kosalate, et les Kanibongo les 3 premières années. Maréchal Mobutu a sali coup d'état naïe na 65. De 65 à 68, les 3 premières années à Maréchal Mobutu, et Zalaki, ya kotinda ba militaire bokende ko bomakuna boke bo balobi balingi bazwa lipanda bokende kuna toza ezalaki ko ya ko imposer nanu force militaire sur l'ensemble du territoire national. Mais our président Joseph Kasavubu abandi musala na ye babandi pe ko bundisa na ye na premier ministre na ye mbala moko na bapaya et pesa ki kokoso il fallait qu'on répondre nanu na bitumba wana moyen sala musala ezala kité comme ça les 3 premières années ezala kinanu ya ko gérer biloko mindele batika ki misolo belé réserve ya devise na banque centrale. Bon en dehors ya wana il faut comme on a été ndeko Joseph Désiré Mobutu l'Eria Zubo Konzi par coup d'état makila et tangi il fallait qu'on calme bato parce que armée koka kipe koka bwana biteni ngambu na ngambu alekisi les 3 premières années na kobunda azo gérer misolo mindele batikaki mboka ezalaki stable administration ezalaki na noyo tozwaki na ba belge
les 3 premières années, il y a Maréchal Mobutu, Moko te akoki kotombo na musapi aloba musala nini asalaki. En dehors, il y a s'occuper de l'armée. Après Maréchal Mobutu, Oyo a kambaki le Komulaï pendant plus de 32 ans de Laurent Désiré Kabila à Yekoya. Laurent Désiré Kabila awaya yakina 97. Kino 2000, les 3 premières années de Laurent Désiré Kabila, azalaki koswana na baninga oyo atambolaki na bango po ya kozwa pouvoir awa. Azalaki tout ce qu'il a pu faire, ezalaki ke asali service national ya Kanyamaka CC na boulevard Triomphal. Nde musala il y a 3 ans, activité, il y a parti politique suspendu, a mis Saleli au Conseil de la République, Parlement de transition, a tié Maman Philomène Omatuku, Naba Chamala le pauvre. Donc, les 3 premières années de musée, tout le monde a dit que l'Ikanisiwana, il y a Kanyamaka CC, et Zalaki Malamu. Kasi oyo biloko mosusu comité autodéfense populaire oyo imboka babengaka ya pesa ngo kombo CPP nde imboka balobi Congo passe na passe. Alors c'est tout ce qu'il a fait pendant les 3 premières années de 97 à 2000. Après il y a Joseph Kabila tout le les 3 premières années, il y a Laurent Désiré Kabila. En dehors, il y a Moussala, il y a Salaki, Oyo, il y a Kosala Service National, Kanyamaka CC, na Oyo, il y a Kosala Cantine Populaire, à Pessi Monopole, il y a Diamant, une matière aussi stratégique, à un individu. Donc, pendant les 3 ans, c'était ça le résultat. Joseph Kabila, leur yaye kozwa bokonzi, pendant les 3 premières années, de 2001 à 2004, azalaki d'abord, comme on a noté, imboka bazaki komituna, azawapi, babomiye, ou bien ezanini, azobanga, kobima, azobanga, koloba. Je me rappelle, moi, ma tante Bimaki, il y a Ndeko Eric Lenge, c'est là que moi, passage, je crois, il y a 6 secondes de la télévision. Na lingala oyo azalaki ko yekola nanu alobi mboka eza calme. Voilà, après ce qui 2 ans, mais pendant 3 ans, Moussala oyo ndeko Joseph Kabila salaki oyo monanaki ezalaki réunion ya Sun City. Donc pendant 3 ans, Azayi a préparé la réunion à Sun City. Maintenant, avec le président providentiel, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'est-ce qu'il a fait au bout de 3 ans? Au bout de 3 ans, tous les cachots privés, les prisonniers politiques a libéré Bango. Démocratie, liberté d'expression et côté BI et Zalakani sous-souté. Liberté d'expression, exactement. Oui, Moutune Lengibo, Yezelo Tunagayango, Nasil Seyano, Yobongo Totele Mawana. Tomoni, Aner a changé vocation, deuxième, Bakomi Kosana Moussana Nabango normal, Tomoni, IGF, Oyo Toyeba Kikutu Teke Zalakanambo Goyo, Basekouissi Yango, gratuité de l'enseignement, Ezali décrété, projet pour la toute première fois, un chef de l'État qui a un projet pour les 100 premiers jours. Et Tikala Kozalate depuis Tozoa di Panda. Tomoni Yango, donc les 100 premiers jours, pour dire tous les Oyo, Tokomiko Beta Masolo, il y a 3 ans, Oyo, tous ses prédécesseurs, Babeta Masoloyo, au-delà, il y a 3e année na Bokonzi. Est-ce que Basali moi alors justice. Nakatia
les 3 premières années, dans le pays, 3 ans, dans l'exercice début, abundi pour être justice et comme indépendant. Et ben dans les sous Hollande, ba injonction ya ba politicien te basala musala na bango boye longo ba nekasi. Non, ça veut dire justice nano bazala ki ba umbu ya ba politicien. Lelo bazali ba umbu ya ba politicien te et la cité que ba commis parfait. D'abord ba longo nano ba umbu ya ba yi politique. Lelo la justice est n'importe quel ministre, n'importe quel DG, n'importe quel gouverneur, n'importe basambisier. Ayebi ke bakoyiko kitisanga na likambo. Ezalaka bongo te. Ezalaki soki justice e bengi yeba ke politicien moko azana sima wana pour le règlement de compte. Lelo ezali IGF à contrôler à moni clarté, à déposer rapport na la justice, justice babengi oya ko expliquer au pesa biano. Nyonso wana mwana mboka tata mokambi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est avant de réaliser 3 ans à la tête du pays. Et pesi panique, le personnel fictif balongoli bagonyo sur la fonction publique kozwaka ba double salaire ainsi de suite annulé ba militaire fictif oyo bazaki komatisa nombre na front paralysé mafia oyo zaki na kati armée neutralisé kimuyibi ya minéré ebi makabutu butu na ba nom d'emprunt bakangi yango ba société fictive oyo sala que ba véritable opérateur économique ba kweya po biloko banda koya na komba ba politicien et futaka pas comme côté ba annulé nyonso wana mama nano akokisi 3 ans. Alors je crois que soko ba population oyo bakolanda émission oyo bazali na motema malamu oyo bazana parti prité bakomona ete ya solo mwana nko ya zankoi na kotala lolenge tata mokambi wa ekolo azokamba mboka tozana regret moko te sur liwa ya Sphinx d'heureuse mémoire. Mais tu y a la population qui bazali contentée par rapport ya ndenge tata ekolo azali kokamba ekolo parce que tout ce qui est le général John Numbi, bande Komsusu, Bakalève, Batomon à la télé, Basi Kokima, la sortie n'a pas monté que ça. Tout le monde appelle de même que ma tante a pris malgré Basi Kobeng, ça y est, pour que Assis a pu se présenter, mais tu as évité justice jusqu'à ce moment, les amants, croient qu'à jamais, puis après la sortie, tu as évité et donc ça. Et toi, qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup, maman Sephora Kings. Oyebi ezana no esengo munene lelo na Congo tata ye nano asali 3 ans te tolingi asili sa passe na biso nyonso dans moins de 3 ans. Ça c'est une fierté. Nde loko ezali ko convaincre penda ke ya solo tata mokambi wa ekolo azali mokitani ya nzambe mozali sur likolo na se. Un chef de l'État selon la volonté de Dieu. On attend tout de lui. On veut tout et tout de suite. Alors que, bon, c'est normal. Nzambe soga pesi peuple un chef pour y avoir un chef oyo a koko qui s'appose ya baye azali kokamba. Tala était nauti kotanga 4 présidents de la République. Joseph Kasavubu de 60 à 65, Tosuka de 60 à 63, des ordres Zaraki, Mobutu de 65 à 68, Laurent Désiré Kabila de 97 à 2000, Joseph Kabila de 2001 à 2004, aucune réalisation. Aucune. Mais le président providentiel, avant les 3 ans, tellement à Kangiba école fictive, dans l'entretemps, pandémie à coronavirus et perturbé, boyoki ba kamwinansa pour l'héritage douloureux, boyoki ba nyirangongo ezo grondé kuna,
les ADF héritage lié ya Kopola. En dépit de tout cela, tala ndenge kaka po bato bazalaka pe pressé leur moko bato baza pressé bozimbongo ya ba chinois bokitisi mboka na likambu bomeka kosala mwa babalabala oyo esengeli de komatata apesa explication à 280 millions de dollars ya projet bokangalonzo bokamati oh non yende sisabidimbu yende prophète oyo Simon Kimbangu alobelaki mais le véritable arrive tozali sous na batitre ya kopesa yete oyo penda que dans moins de 3 ans on voit déjà les signes concrets sur terrain. Gratuité de l'enseignement, mécanisation des enseignants, mécanisme, il y a qu'on remercier, ici déjà, âge, il y a pension, biloko yonyo so, na yebite, c'est quoi yotoko benga, yendegedini. Alors, ndeko, motuna otuni mama Sephora, bandeko yo moni batangami, mais bazomo nanate, batangami na opinion. Kasi na niveau ya justice, ce qui déjà tindi mandat, ndeko akoki ko paniquer c'est normal. Ndenge to monaki wana ndeko Kalev, akoki ko paniquer ndenge to moni na ndeko John Numbi, muto a paniquer amitié na boloko na ye. Boloko wana ezo compter te. Boloko ya sole ko banda ko compter, soka komi na maboko ya bazuzi. Soki bazuzi balobi bon salana no zalawana comme yo zali eza pasi pona kombona yo tika totia yo isiko otokoki kombona ona pete so itokomi na posa na wana mikolo wana bakoki ko compter yango na etumbu bakokate na butu soko ya kitisia na likambo kasi okende komona tata mobimba muto azalaki kotambola na villa wa intouchable azali na gyrophare bazobeta pepe ye wana zoya lelo okutaye akangi mesh na mutu azui chapelet abimi lokola mamelo ou bien na mini jupe alati talo bazola kisaye ko sala lolendo lokola mwasi nyonso wana po akima mboka epai azaki konyokolo batu wana déjà isa victoire du peuple bon eloko wana eza petete koloba kingandi azomona na te kingandi akimi bozoye bapasi bamoni te po bakima okondima teke tatoyo tata mobimba boye ye mutu alataki bikini po akati sawa. Alors ezana no soni ça veut dire bazui penda conscience que non mboke pelimoto moyen maseke za la tout ces ate nde batwana kokima esilisi likambo te et retardé yango kaka mais likambo ezali bakosamba kaka parce que ce qui justice a sali mandat à émettre mandat d'arrêt international batwana batikali na clandestinité kino bakokufa bakoki ko bloquer ba compte na bango bakoki ko bloquer ba bien na bango ça veut dire mutu akeko kufa lokola mbwa alors kazalaki awa komata kokita lokola mutu ya lokumu esengeli koya komila kisa koyanola na mituna ya bazuzi soki biloko ozwaki une faute avouée est à moitié pardonnée nandimi kozongisa bokanga o nyonso ya ngai kasi bopesa ngai temps nasala nazongisa te sala nano boloko mbula boye osali yango likambo esili et puis tout le monde peut chacun dans la base peut belé ouais bah c'est comme ça pour moi c'est que bah c'est que quand on va pour qui on a voulu de éviter liberté d'expression de telle que la nouvelle qui voilà ce que ça pour ce total bah car tout sous la plupart bah tout le monde comme ça va dire que quand tout va être parti au pouvoir de éviter tout le monde international. Maman Sephora merci mingi pour notre tournoi au moni tokoyi ko sala confusion te. Pour balobi toza la démocratie, liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté d'association. Alors, ça veut dire mutu na mutu asala ndenge alingi. C'est vrai que nakoyoka ya liboso le premier entendement ezali mutu na mutu asala
lokola alingi kasi azokisa mitema ya baninga te abuka pe mibeko ya mboka te kotinda bato na oyo nga nalingi lelo parce que toza na démocratie nasengi na bino tokende kobamba mabanga na banque centrale wana eza mpe liberté d'expression tokobenga ngo liberté d'expression démocratique non esengeli oyeba oyo nga nasepeli kosala est-ce que mibeko ya mboka epesi nga ndingisa ya kosala yango oyo nga nakani kosala atako mibeko epesi nga ndingisa est-ce que ekosepelisa mitema ya bayimboka koyeba kofanda na baninga koyeba kopesa baninga ya bango esika kopesa bango mwa respect koyeba ete soki nalingi nasala oyo nga nalingi esengeli natika pe mutu nyonso asala pe oyo ye alingi kasi etutana te ekoya kopesa désordre nde yango wana liberté d'expression ndeko moko otangi awa atelemi alobi bopelisa moto natindi bisika nyonso bozali bozela mot d'ordre te mot d'ordre yango yo mutu nyonso esika azali apelisa moto makila etanga mutu atuna te mutu apesa moninga conseil te mama ata balobi yo kotinda bongo nakoloba mutu nyonso apelisa moto ebongo soki nga nazwi tramotina nake kozokisa voisin ebongo soki nga nazwi mpenza moto ya solo natie na ndako ya moninga ebongo soki ngai nakangi nzela nalobi mutu akoleka wa te lelo yo tindi ngai napelisa nazela mot d'ordre te naza libre ngai nasala oyo nga namoni yo nanu nani ozali nzambe mpo na mboka oyo biso toyebi nzambe mutu ya liboso mutu ya mibale tata mokambi wa ekolo moko na bango te apesi ndingisa wana nzambe akoloba yango na nzela ya makomi masantu na nzela ya basali baye tata mokambi wa ekolo akoloba yango na nzela ya mibeko likonzi constitution ou bien na nzela ya baye bazali kosunga ye mpona kokamba mboka kasi bandeko oyo ozotanga mama okotelema obandi kofinga bakonzi ya mboka okotelema obandi kotinda bayimboka batomboka babima na balabala basala désordre babuka mpona kokokisa posa na yo ya kolakisa kanda wana ezali liberté d'expression te wana ekomi désordre anarchie donc ndeko bakangi ye bainterpele ye mpona désordre mpona nini et puis bandeko ebele omoni ndenge ezalaka baresponsabilité mosusu tondimelaka yango lokoso ya mbongo balobi na yo est-ce que yo okoki komobilize nakomobilize bajeune dans les 24 communes mobilize bajeune tomona bango mbongo ya bato ozwaki soki $150,000 ndenge tozoyoka na banongunongu mosusu $150,000 mpo okende omobilize na kisasa bamobilizaka na kisasa avec 5,000 par personne 1000 francs ya aller 1000 francs ya retour na 3000 francs ya collation sikoyo $100 ya pamba ezomobilize des dizaines de quinois yo osangisi ozwi mbongo ya bato telemaka sitomona bajeune yango mobilize bajeune batelemi bakokokata na stade te mwana mboka na kati yo te tosili koyoka mpona tozoyoka mpe mingi makambo ya détournement tosili koyoka ete ndeko ya tata ekolo Christian Tshisekedi asili kotanga nkombo na ye na makambo eza ya kobotola bapampango toyebi te tonke ye ndeko ya tata ekolo par rapport à baacte wana toyebi te soki oyokaki yango soki nayokaki nongo wana na bareseau sociaux natikala komona tokoyoka likambo liboso azuzi te ke ndeko Christian Tshisekedi bafundi ye mpo na trafic d'influence ndeko Christian Tshisekedi bamemie na justice mpo na usurpation de pouvoir ndeko natikala koyoka atambala moko te
parce que tout le monde a été dans l'image pas on est expliqué bato ba misi biloko bato bazaki na kati ya lopango te soki eza na moto akoyi koateste koloba solo eloko bomonaki wana likambo wana ezali ya solo mosala ya bureau ya ndeko Christian Tshisekedi ezali ya kosunga mpe kosalisa bandeko bazali na pasi bavictime ya injustice sociale bavictime ya biceps ya bato bazali na pouvoir bureau ya ndeko Christian Tshisekedi soko approché bureau okomona batuni yo dossier na yo eza ndenge nini non na yawa babotolinga lupango po moni lupango ezalaki ya biso kasi leur maréchal akufi tokimi leur afudela ye balobi biloko oyo ezali na bien malaki eza biloko ya l'état boyibaki l'état abotoli biloko na ye l'état wa abotoli wana baarrangement bapapier moko boye ya mayuya esalemi biloko wana okokute bakabeli yango deja motu moko boye asombi basaleli ye mikanda bon soko ye na dossier ya ndenge wana na bureau ya ndeko Christian Tshisekedi akosunga yo kolandela pour vérité eyebana vérité et s'appliquer. Ce n'est pas à cause ya kamwa minable vidéo wana que bureau ya ndeko Christian Tshisekedi eko changer mission vocation nango parce que malhonnête bazosala ba mise en scène moko boye comme pour dire tosi toyibaki boteka biloko toyibaki jamais de la vie bakotanga kandeko Christian Tshisekedi chaque fois que une injustice veut prendre la place de la justice et que un tel dossier est porté à la connaissance de son bureau bureau ekotelema tokobenga bakonzi koyeba mais lupango yo ya ezalaki loti depuis époque coloniale na commune ya Ngaliema et ye kokoma propriété ya moto akote ki sasa na 97 ndenge nini yende ateka bato batongi déjà bafandi kuna moto angisa biso te tosombi parce que attends général Boye moto attends général des circonstances pour ni témoin des ordres wana ya 97 pour cueillir un mangue mûr on n'a pas besoin d'un missile ningisa kaka nzete manga wana kokoya to bambili banga bamazela te omoni maréchal Mobutu asalembaki na ye po bitumba UDPS amelisa qui est pema il avait plus droit c'est pour ça que Yemoko Laurent Désiré Kabila bisika nyonso azaki koleka azaki ko avancer na kombo ya UDPS mais est-ce que pour venir cueillir un maréchal qui était déjà mourant, fatigué, affaibli, qui ne savait même plus se tenir debout 10 minutes, fallait-il aller prendre les Rwandais, les Ougandais, tout ça, pour venir cueillir une mangue mûre? C'est qu'on a pour ça, ce qu'on a ici pour Buka manga, c'est qu'on a pour ça qu'on a manga, voilà, pour qu'on pense à nous, on a été à Tam, Kokoli, Nango, et Kewapi. Élection en 2023, tout le monde, pour la élection, pour la prochaine élection, tradition Yamboka et Zalibrouye. Président Joseph Kasavubu, depuis 1960, a projeté l'échéance électorale, a préparé l'élection. Coup d'État, il y a 5 ans après, en 1965. Mobutu Sese Kokumbwendo Azabanga a préparé l'élection. Théâtre Yaliboso et Salema vers les années 70 et quelque chose. Le réseau Salema, les acquis na mot d'ordre, voter vert. Wana buino botamite, bisonde to viva yango. Campagne Mobimba ya candidat unique, un père mouvement populaire de la révolution, parti État. Olinga te ozali impair
bazo voter président il y a un père soko bimi président il y a un père ndo komi président il y a république nzoka un père wana yemoko président fondateur aza envie mécanisme ya ko remplacer président fondateur ezalakate des élections oyo maréchal ayaki ko préparer vers les années je crois 72 74. Laurent Désiré Kabila hier a técanique préparer l'échéance électorale. Joseph Kabila Yekoya, en 2001, après 5 ans, bonus, 5 ans, il y a Kakaboy, pour préparer la réunion à Sun City, en 2004, il mis 2 ans pour préparer l'élection. L'élection est conçue Manabé Apollinaire Malou en 2006. Baboyi résultat wana na ba Congolais nyonso à part oyo bazala qui na pouvoir. UDPS kutu eboyi ko kende na ba circonstance wana na élection. De 2006 ba modifier constitution pour l'élection il y a 2011. Ba lobité ndenge tozana bokonzi boye élection ekomika ka tour moko oyo akobima na voix ebele na premier tour wana ye wana mokonzi amboka. C'est à cette condition là ya constitution modifiée dans lolenge wana nde toye kozo élection en 2011 pe na 2011 wana mbutu parce que le sphinx ye moko atelemaki majorité ekomaki compliqué nde pasteur Ngoyi Mulunda le pauvre Ndimi de souffrir le Ponce Pilate a publié un résultat où il a publié qui est contesté par tout le monde en 2011. Dès que Joseph Kabila a continué de 2001 à 2006, de 2006 à 2011, de 2011 à 2018. Et maintenant que le président, par la volonté et le seul vouloir de Dieu créateur du ciel et de la terre, Tata Mokambua Ekolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Afandi na Ngwende Balamoko, après 4 jours à Bimisi programme, il y a 100 premiers jours. Qu'est-ce qu'il compte faire exactement? 100 premiers jours, à Zongi la contrôle. J'avais prévu de faire ça. Pourquoi ça traîne? Di bona ndelaga likambo yobino ba justice. Toye banini elekani na katiawa. Mbala moko. À fin de en 2019. Tozali na 2021. Mais bilan oyo ba imboka bazo senga na ye on dirait à sali déjà 8 ans ou 6 ans. Alors élection il y a 2023. Kolanda maloba ya Tata Mokambua Ekolo makanisi na ye ezali ete mboka ezongi na maboko ya mwana mboka 100% de pères et de mères. Il faut ba Congolais ba sentir que mboka ezongi na maboko na biso. Échéance en 2023 et Sénégalais à la respecter. À déployer énergie nyonso à pesi ba instruction nyonso vraiment to raté tes rendez-vous en 2023. Ba confession religieuse bolo banabiso nani ndako kiko kamba parce que biso ba politicien soki to pesi mutu akosalela oyo autorité morale na ya lobby mais bino ba neutre bino ba supposé neutre na bwanya nyonso ya nzambe bo sambela mutu ya bwanya abima akamba seni ba na ndenge bokomona bokoyiko pona mibale oyo akobima ya liboso akamba seni ya mibale azala membre ya plénière ba supposé homme de Dieu wana bakeyi ko bondela mabumu na bango na mabenga tellement oyo ba mesana ba corrompre bango balobi on dirait mutwana bacha akoki kolia mbongo ndenge biso pe toliaka et puis aza muluba origine na ye zanini makambo yo ya ba anti-valeur na ba confession religieuse tina moyi ya lelo yo somona batindi bosala
réunion boyoka na bobimisa mutu moko bozali 8 personnes 6 personnes baponi mutu 2 baponi te 2 wana balobi bino 6 bolanda biso bino 6 bolanda biso mibale mpona nini bakeyi kuna bango moko mutu atindi bango aza te kope na bango ndenge toza awa toyokani sikoyo lere bebi tobandi kotanga bafamille na biso est ce que famille eyebi kutuke tokutani awa est ce que famille etindi biso tobengani na ndenge na biso tokutani awa tokaboli misala mais bandeko oyo lere ya kokende kuna batuni biso te biso base ezala église catholique ezala église protestante mécanisme moko te ya koconsulte église esalema kaka lere bakeyi kuna mbongo bazaki kozela ekota na mabenga na bango ekoti te corruption yo bazaki kozela soki bajip soki promesse ya nini soki kocontinue na école fictive ti wapi ekokisami te o biso tozalaki ebele toleki bango na ebele biso tozali république bino banani toi l'individu qui parle là tu n'es que ta tête là nani atindi okende koloba kuna na kombo na biso. Eh bien, si tel est le cas, je parle alors moi aussi au nom de mon église parce qu'on a besoin que personne ne soit envoyé. C'est n'importe qui est catholique qui peut parler au nom de l'église, alors je peux le faire moi aussi et avouer que mon église, de même que Toko Saka Makambuya, 40 000 bureaux de vote. Sur 40 000 bureaux de vote, observateur il y a 6 000 bureaux ya pamba. Mais biso église catholique, Toko Saka observateur na bureau nyonso. On a déjà niveau ya immoralité. Alors les lots ceux qui esengeli to lobela makambo ya élection ya 2023 batu oyo bazali à la base ya élection le matin en 2023 ezali ba délégué ezali ba église te ezali ba délégué bato bake kotele makuna na kombo ya église catholique na ya kombo ya église protestante bangonde bazali ba responsable ya lourdeur ya éventuel glissement ya éventuel dérapage pona nini pona ko sepelisa calcul ya ba politicien de table les gens sans assise à citer na cité mais ba mesana que bon mon glissement et salemi comme ça tous ont le discours ya bande comme oyo na ko tanga lelote personne n'ayant gagné les élections on doit s'asseoir autour de la table pour le partage équitable et équilibré du pouvoir. Monsieur, le mot de la fin parce qu'on est déjà presque à la fin ici. Parlons aussi de la paix, tout le savoir, ma campagne soso fachi, tout le monde a dit ma soso yé, bateau avec Ozila. Tout le monde en fait, ma soso est là déjà dans le marché, plutôt chité. Bande Kobino, ba internaute, na ba téléspectateur, voyez, ça se fera. Ndayebi na bakimanga ite botala kaka bino moko ndenge bakomi ko kwensenga kata kata ngongesili kata bango moko mutu bakimanga siko yokoya na mitune lengi boye na loba makambu ya nzala sociale ya population alobi etikali kaka une minute bobenga yebo komela yebo loba atikela kanga mo temps bino nde ba avocat bokoki ko sengela ngai ngonge pana ye na yebi sikoyo te ba pression nyonso ya zo sala ngana mikolo abungi soki akenda ki ngambu nini ya koya ko sala nga pression boye bino nde bokolo belangai. Alors likambu ya basoso tata mokambi wa ekolo toujours na nous 3 ans ekokite apesi ba a requalifier tarification ya billet d'avion. Tokoya nangoti na niveau ya subvention ya carburant beaucoup monde ndengeni ni social et qu'on a vraiment prise en charge abengi ba opérateur économique ba soloni na bandeko ya FEC pona kotanga ndengeni ni mituya ya biloko ko zala talo ebele esika basombaka ezali talo ebele te. Alors ba pesi na biloko nyonso ya kolia exonération ezala ba futsaka pa côté comme ça bandeko basombaka baya koteka na motuya ya se pour peuple balia motuya wana awa bango babeta ki machine ebimisa ki lokola carton ya soso esengeli koteka ma na $16 $16 ezali lokola 32 000 francs 32 000 francs
soki na carton wana ba soso ezali 12 ou bien 10 ou ça dépend poids ya soso prix nango ekoki koleka 3500 francs te. Kasi bandeko ba opérateur bango mitema na bango ezoki tellement ba mesana na musala wana na prix oyo ye azosombele biloko aye nango ndeko ya mokonzi ya ye eza boye mama ya mokonzi ya ye eza boye moto abranchaki ngai mpo eza biloko ya babranchement moto asalaki nga branchement na circuit wana ya ye eza boye nde nyonso wana na mitu ya bayimboka tata mokambi ya ekolo son excellence l'énigmatique ranger mokitani ya nzambe alobi toutes ces idioties doivent être éradiquées. On reste sur le chemin propre, irréprochable. Talo kakatalo. Nde bandeko bameki kotia tembe. C'est comme ça que le gouvernement est sali test ya ko importer vivre frais. Tomoni ke soki soso elongwe libanda ekomi awa bamemi yango na esika ya koteka poids 14 oyo monene penza ekoki koleka motuya ya 2500 francs congolais. Nde ba pesi ndingisa ba conteneur ekweya lokola mbula et ben toujours de la sikoyo kala mingi te parce qu'il y a des conteneurs des bateaux ezo ya benda des bâtiments mibimba ezo accosté kala mingi te na Matadi. Je crois que bonne année ba fête ya fin de l'année oyo même ba rentrée scolaire oyo et kozala na mwa bokeseni par rapport à auto mona qui parle le passé. Alors ezali une façon ya ko combattre ba opérateur économique te. Non, ya ko l'exaete mitu ya batalo ndenge basololi na gouvernement ezali exagéré te ezali possible ya ko teka biloko na talo oyo eko permettre ba imboka bali ya bien. Na pesi mbote na bandeko nyonso oyo ba lingaka koyeba vérité na nzela ya tindika télévision oyo maloba na ngai esepelisi bango te ekutani na attente na bango te nazali mutu nakoki kobeta libaku mingi na pesi oyo makanisi na ngai. Alors en toute liberté avec le respect bokoki pe kosala la même chose boloki mama Sephora bolobi oyo ezo sepelisa bino kasi oyo maloba na ngai etutani na attente na bango tokutana vendredi lobby tous les vendredis biso tosalaka réunion na Yimka na local 33 DECP dynamique pour l'éveil de la conscience patriotique liloba na ngai yango wana. Tout le monde peut venir, tout le monde peut inviter. To sangani wana, to zala bomoko, to bunda bitumba ya ko combattre anti-valeur. Nyon se zo kende en faveur ya population, to soutenir yango. Oyo mesure bakoloba ya bien, to beti maboko. Oyo bakolobe kokani na makanisi na bisote, to lakisi esika mbebe zali, to proposer ndela ya malamu ya kobimela na tondi bino botondi. Merci maman Sephora. Numéro nangai ezali numéro ya mama Sephora. Soka pesite lobake yemoko apimeli bino alingi te tokutana. Mais soki bozui mama Sephora bozui ngai. Merci fidèle internaute. Toko vraiment la souka émission na biso. Merci beaucoup pour la brancher. Pes coacher la tindika bo s'abonner massivement, bo liker, bo commenter et comme ça vraiment qui bo continuer vraiment la vidéo. Quand on vraiment la caméra chaque fois dans la vidéo wana Mike usage de l'organisation. Tout le monde est vraiment dans la ciao. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il est Londres, et Zaliko ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zalika Kamoko, le sérieux, à service qui t'a qu'on a client. Avec ma produit,
oyo ya première classe ya qualité supérieure oyo nde mabomba ya Eden Store. Oh yes, mokili mobimba yeba bamama ya Londres bakonfirma Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Ya solo produits originaux. Et yes, les alipes perso ya produits alimentaires naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo ou ya poso ya mama mwasi kitoko. Poso ya mwasi penza bazali kolula. Poso ya mwasi mobala kotala ya lembate. Poso soko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit ezoteka na kati ya Eden Store. Na ba produit alimentaire ou ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya mama congolaise. Eh oui, nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na sisa biloko nyonso tiela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.